Salut les miens, vous allez bien certainement, la famille, dans plus ou moins 30 minutes dans Banda Live, vous allez samedi le 7 juin 2025. Donc il est 22h chez moi, non, on fait la banda déjà, mais bon. Appelle, mambo qui est sali qui peut se en retard. Au plus tard, dans la tiba moins 10, 23h moins 10, au plus tard 23h juste, je serai en direct. Na compte Oyo, Tozo Lobela sur les péchés du sexe. Tozo Lobela pas mal de choses. Oyo Ika Lissumo ya sexe. Pourquoi? Simplement parce que Eza Lissumo écoute ça va te belé dans les félos. Et il faut en parler. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu dit la Bible est que tous les hommes soient sauvés. Et Otozo ça les évangélisations. Côté ya, Eza Karato Zui Bible Fungoli. Matthieu 5 verset 17. Ou encore Matthieu 7 5 va repérer ça, va nous développer. Maman 5 va repérer ça, papa non. Et autre ça les a rotés ya. Toro longa bato na kufa parce que yeso kufa ki pour na repérer ça bato bomoy. OK? Alors nalina lo bana bato nyonso o bazo landa ngai, to bazo kutana ba vidéo na ngai. Ba si je suis zo sepeli sabino te passé. Soyez tolérants s'il vous plaît. Yana bato bazo sunga manzela na yango. Même na église, so monté à tei. Maté ya ane za pona mutu nyonso te ba passer ba ebiango. Ezala mutu to bato oyo nzamba tindeli message wana. Pour la réseau songolo pakala. Alors il y a des gens oyo par ce que nous faisons, bazo osala interpeller. So osa intéressé te, so yi pona yo auto ça les a n'importe quoi, en tout cas zap. Carrément bloqué à tangai, so mamna lo ba isepeli sa côté bloqué pardon. Bloqué nga pour mon arangate. Ouais, parce que message me souhaite commentaire et puis inbox et ça a tellement passé. Soyez tolérants. Nga na yara kinda jamais na compte ya batu. Pona lo bana batu ke mambazo ça les a bien té. Les a vinaye, mambo ya ponya ça les a yi. Et muna muto ana mamuna ye oyo ayela na mokili ya batu oyo. Na mokili tozali c'est pratiquement impossible de plaire à tout le monde. Et même yeso dans les sumoté mais na bato ba bouda eti le ba finga ke même. Donc vie eza bongo. Donc kokoma message à mabete les kana yo parce que na message non mabe oyo désorienté mutu mususu ou peut-être angazwa angarabika na nzela la musalo to sala. Et les gens qui se retrouvent qui nous appellent et oyo bazozo ba solution ba problème ezo tungisa bango. Alors vidéo oyo na osa sikoyo ezali témoignage na lina pesa ya ndeko mo abenga nga lobby abenga vers 10h na zena repose ya musala et dommage que na zena lieu public parce que na bimaki na salle lo mo rapide moyen na sambela pona ye to pena solane na mozindo na lobane mamona ko lobane zaki te na bisi appelle moi et na aussi samsala airboy na koma na ndako airboy benga ngai malheureusement abengi pété tellement à peine à Bossanaki, mais Léon a canissé j'ai tenté de l'appeler dans juillet. Un frère m'a appelé. Abinanga maman, na landio. Abinanga na YouTube, azo numéro na YouTube. Abisinga maman a dit message na yo, na se retrouver na mambote. A lobby, au monde ba mambozote ya vie sexuelle désordonnée. Wana vie na ngai. A lobby boy, na bandela mambo lobaki. Abisinga au moins bachel. Ngabi oui. Tobi bandumba basi andumba ayo e bachel a utiliser le terme wana ngabi oui. Alobi ngana chela mobile. Ngabi comment ça? Abi oui. Vina nga yaka basi andumba. Songa na zumbongo je gaspille ça et pas na basi andumba masanga boîte ngana muta ba boîte de nuit. Vina nga yangwana. Abi na ana bana. Na tuni obala habite na balate. Abi singana na vanda ta 6 mois na ndaku mote na mwasi. De jeux de femmes des copines partout. Et vina ngeza ba boîte de nuit vina ngeza ba sanduma sona zumbo na ina aussi sona ba sanduma abiso mbongo esili conscience ezongi et so mbongo ezate wana oka ba makanisi bien ye mais so kana zumbongo même vie abina mitone no sola no boya nana mwana auto 6 à classe parce que ali banda mboka atika ne bana na Congo ba aboti bana belé mais ba mama abina na mwana auto 6 à classe a ozo diplôme d'état ou anene asuka abina na musufala bana université mais malheureusement bon on tient de la banque fallait envoyer l'argent mais j'ai pas l'argent
Non solo, non, j'ai très mal. Le conscience est bon, moto zongi. Mais ce qu'on a vu, bon, au cas où on a la même vie. L'emprisonnement des larmes. Je vais vous expliquer ce que l'emprisonnement des larmes. Il y a des gens à mes emprisonnés, du coup tu ne feras rien. C'est l'autre. On va place mort, on va répéter même vie. Alors, c'est quoi le problème avec ses frères? Problème à frère Ezali. Il y en a battu belle un problème. C'est un collecteur d'énergie ou encore des étoiles sans toutefois y moyer. Il y en a battu belle utiliser bango boy. Il y a de ces filles ou encore femmes renseignez-vous ba website oyo chaque jour abimana mibali. Ezate gaza bandumbo boy babulisaka ba wana to bikeza vina bango tous les jours fois bimana mobali pozo mbongo. Ezana bana basi oyo mikolo nyonso ifo mobala matela ye. Pa oka bien ça ngwa kokate. Et du coup na journée moko akobi matana 3-4 mecs. Alors bimana mobali moko ka tondité a satisfaite fois luka azazaza bakatula soif partout. Et moi on a matongi moi mususu na soki na côté ni moi mususu ah boni ah oza bien to kutana ko ba collecteur ya ba étoile et belé ba ye baraté a éviter que bazo utiliser. En fait ce sont des gens au ba utiliser bango. Il y a des hommes oyo abimana moi c'est chaque jour. Abimana 2 3 4 filles. Oui. Bilo na zo absolument eza ba réalité. OK? Demandez les hommes de Dieu au bazan ministère à délivrance. Bah oui, c'est bien pire que ça. Ya on a olo banabino bandeko, babimana mutu nyosote. Bazo ko utiliser yi meya ebité. Ba tia pis mo kati na yi. E ka milimo mo e kambaka yi. Ya maona pa sezali, o kata musu mutu alembi. Alembi. O ka mwasi mo peut-être jour na butu wana alala yepa mobali moko alali ligola tola mobali aza ko lemba mais kati na zoka il faut ça susu donner esclave à sexe il faut ça la susu aza ko lemba mais faut ça là yana ti mutu aulia atondi mais pose zaka ya kolia mutu amelima ya tondi mais pose zaka mela mai. Il y a des gens comme ça au talanga peut-être tu te retrouves dans marambo. Na comme mso mosana ndio on appelle ça témoignage obina sambela pona fille moko ya no pe makaka so bi mama kila tellement au coulé c'est tout à fait normal makile zo bi mebele généralement mobile mo peta kolinga c'est vrai il y a de ces hommes là où qui paraté mais moi so bi mama kila même après tout pour ça on est et c'est tout ce zo bi mebele la fille a pe makaka so za ba période na mais là ba normal boy c'est tous les jours que bate tongo midi pourquoi en fait il y a appétit sexuel c'est vrai ils a la rapé mais ils en a il y a obsession il y a possession il au moins que non il y a normalité au moins que non mususu o kalimbaate a bana tongo ti alimbaate aza utiliser bazo aza collecteur il y a ben énergie du coup mibala obima bima na bangwana basi obima bima neti ndeko wana yake ne pas basi andumba na uta ko expliquer bino réalité basi andumba ba basi obima na mibala belé et babima na mibala nyonso okilti so utiliser moi sa ndumba to utiliser mutu moko ke na vers basi andumba ya bino bomo na moi sa ndumba ya mona bomengo misusu okakendaka ye moko une fois ta musu par na moi mobimba moi c'est bimé na combien mibali conteneur à 45 pieds alors récupérant tout et on est mutu au salai ya mutu on voit misaye ya mutu otombola ya mutu batela kiti na ya bokonzi ya babimana mutu nyonso te ba otikelo molimo kindumba bando sala mamba salité ozo contrôler te okutana mobali mo abali yo atio na ndako malheureusement et aux à la perte ti mobali wana obenga na yo okutana obali mwasi otie na ndako me vie ya libanda mwasi akokita bomi libala okoma kaina. Cherchez la délivrance. Cherchez la délivrance. La délivrance est biblique et c'est une nécessité. S'il vous plaît, cherchez la délivrance.
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo kanyangwa kokanino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vandina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine balongi se métamorphosé Osimingo sambwe maladie na biso Olengo baby naza toxiqué grâce à lui
asalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elinga moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko